Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout vous qui suivez cette grande émission, la réalité chrétienne avec Yves, Ivan, tous les deux niveaux. La fin avec la série continue, toujours dans votre chaîne, c'est votre promo de 143. Voilà, nous sommes déjà avec l'évangile de Daniel Mundu, nous sommes Awa, et Michel Obisso, la réalité chrétienne de la finale de vaincre, Kanda Longa, il y a un autre côté 2026 Oyo. En tout cas, nous avons merci l'assistance de Sunda Tamaniata. Yadie, merci. Na Togo Manzala derrière la caméra, mais aussi na le petit Mundungu. Oyo, Azak Pena Bilili, qui a soutenu Bisso pour Michel. L'autre petit Shalom. Et pas il y a Papa Nabisso, Vasco, Daniel, Mundungu, ex-magicien, Ganga, Sorcier, Kache. En tout cas, beaucoup de gens sont pour Bandakaka, évangéliste Vasco, tout frère Vasco. Pour présentation, il faut tout ça tous les jours. Alors, depuis le petit 2026, invité sur ça là, ils ont comme remarque pour le monde paysan là-bas en Zambie. Parce que l'autre, il faut que c'est question qui est Bandoki, la stratégie belé, novembre, décembre, les gens moi, on va opérer à Mingi. Il ne faut pas, tu as 4 abattoirs, et vous voulez en janvier, vous voulez en février. Tout le monde va négocier Sili. De comment on a pu faire les missions, il est beau sur le mot. Vous avez crédit, vous avez un crédit comité. Vous avez un cabinet, il y a cabine, crédit, il y a une discussion de la cabine. Abengi muyibi bande kwa bimi wana ba beti ba bomi mutakusi nsino to mona mutamonto lelo atiki biso aboteli ba bomi mutu bato bazo kufa ba moko brisque sibi aussi na âge moko ya muke si jeune de batiki biso omona makambo nyonso to ba maladie pe pai ba vasco yo dans le univers wana ça réel mais ça merci papa Yves mbote na bandeko nyonso mpo baolanda biso esika bozwami tope bino bambote ebele mama Rose Itamba wana pena ndeko nanga molimo mpe ya nzoto ye paza mopende aza na Europe. Mama Rose Itamba bambote ebele nabosani mpe mama Latine Sam avant to bande mission to sambeli nzambe to pesio merci po yo za tata biso to zali bana ezalaki mabongisi na biso te kasi mabongisi na yo oponaki na émission elelo papa esalama po bana no bakontinue na kofungwa mamiso bao bakangamaki na boumbu ya satana balongwa na boumbu babika na kombo na Yesu Kristo amen. Tomoni émission bandi à tovandi à to solawa makele les athées mais monsieur bandi makele les bandits donc va nzambe ko comprendre que er diable alenga ande yangoyo et na motuna no lobi na fungoli liloba na nzambe na mokanda na Osée chapitre 4 verset na yango 6. Et moi, je vous ai envoyé, pardon, à quel Amos, Banzaboli Lissa, c'est Osée. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Nzamba continue na se nango alobi puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc omoni babote bele ba okufa na kozanga koyeba et kozanga koyeba nezo landezo bomisa pe même bana na bango même pe bakoko na bango. Donc yango moni mabote belé bazo kufa pe na berere ya baboti na bango
bana na bana mike baboti bana bayebi ate eloko moko te tozolobela bato nzambe nde abimisi biso na monde ya ténèbre atransporte biso ye na biso na lumière atindi biso tofungola bana na ye miso ndenge alobi na Esaïe chapitre 42 verset 6 à 7 alobi na ponio lokola lumière na nga kende kofungola bana na nga miso baoyo baa na bowumbu longola bango na bowumbu baoyo baa na prison bimisa bango na prison me tofungola bana na nzambe miso ntango nyonso me bana na nzambe baosala nini baokomprendre mpe eloko papa na vanda awa bandeko moko baye balobi papa touti tolanda kampagne na yo pesa awa kote na biso makambo olobaki yango ekomeli biso papa na biso abeli te totali kaka match na ye ya Real na Barça papa pasepeli tovandi kaka na kiti boye papa kei papa kei tokelo peut-être moto akufi me mai ya miso esala nini ebima misusu bayebi donc matanga wana elanda neti awa après 3 parcelles mosusu après 2 parcelles mosusu même avenue après 5 parcelles mosusu awa kaka na kota rada mosusu babi masa tovandi ne ato baye baboki le premier awa les 5 master ke mosusu abi mama na biso aki toto makasa keka kosukola donc okota kaka kikoso agangi akei makambo lobelaki biso yango tosala ndeni mpo tolandela bandeko na biso bakufi na bime nzamba bakufi ta nzamba bato bana bomoi bien sûr il faut que prier makila Yesu Christ protéger bakor wana et protéger pe siko bokende kokunda po bata molili so baye na butu bamona esika wana te okay moni bamona esika wana te bamona makila na Yesu Christ mais sengeli koyeba nzamba za nzamba bakufi te za nzambe ya bomoi tozoloba me bato bazoyoka te bazokomprendre te bato bazokufa ebele kolanda na même décembre na vena biso ntango okota omoni matanga te mama na boutique na ye wana tekaka babiloko na teki mpe na badécembre awa boye bato basombi nzoto mpe makasi avandi kaka nebonga azolamba mama keli sikoyo bino bane kosala ndenge nini bane koopere ndenge nini na monde ata ozalaki mpona kokotisa moto na batoire kokotisa motuta babona nini papa Yves omoni ndoki ntango akotaki likeli tobayino na bandoki ya famille mpo bango nde baza pasi ntango akoti likelenga falaka pesa moto wana bien avant nalobaka yango kobanda 9e mois 10e mois 11e mois 3 mois wana fala pesa moto soit apesi moto wana ke na bato soit apesi ye babomi ye bokondi na butu bayeba na mwisi bake kotia na bato mais siko moto oyo apesaki atelemaki na mabondeli na décembre atelemaki na mabondeli na 11e mois atelemaki na mabondeli na 10e mois makila na Yesu Kristo remplacé na likelemba amonani te ndoki wana suki ye moko ekomi efo balia ye nayebisako akoki kodefa soki azwi place akodefa te janvier ifo balia ye soki ezalaki fale ye feti ya motu efo balia na janvier moko efo balia ye ndoki wana akokende kosinye contrat pa Lucifer apese mandat nayebisaki oyo na émission apese mandat apese arme oyo ekorate te to flèche oyo ekorate te to kibota oyo ekorate te ekobima avec pouvoir et puis alaki biso na Lucifer ndenge Lucifer akoyebisa ye na place ya motu moko efo mpe satan misato satan zwa mibale ye azwa moko sikoyo bato bakimaki epa na nzambe mpo nzambe afungwela bango baporte bazwa mbongo bafete yana bato ebe balukaka nzambe mpo letere mpo nzambe afungola baporte apesa bango mbongo bafete mpo nzambe abatela bango bandoki bamona bango te soka ke komi le 31 décembre 0 heure bonane kota bakano ebandi toko bonane wiske toki
Masange toki, nene toki. Ok, Romains chapitre, Romains chapitre 3, verset 23, Bible lobby, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et si Kalisou Moïsali, Saint-Esprit yakate. Ok, toi na gardé mon kokomone molimo mo santo. Ye wana kaka Yesu Kristo. Po Yesu alobi na Jean 14, na ke bongisa bino esika, na kotika bino bana betikete. Na kotinde la bino molimo mo santo. Tangu bokobelela na kombo na ngai Yesu Kristo mosunja kokinda. Donc Yesu Kristo tozane lisusu na nzoto te. Tokomile na molimo. Ye wana molimo mo santo. Vous comprenez? Alors, tant que vous avez un côté kobo, azongeli ba comportement kana koyina, kochola, kofinga, kindumba, masanga. Moto nyoso prière wana sili. Ndoki wana siko nakanda oya uti ko renouveler mandat, nakanda oya mona kandenge bango babalusaka bato biloko akolia. Yepe babalusa e balia ye bongo. Atoza maman botier, abotier, otikote. Atoza papa botier, otikote. Atoza ndeko botami na ya kotikote. Donc weli sayo kitala. Bandokinde babanga liwa. Bandokinde babanga abali ya bango. Po bango ba yebi ndenge pe balia kabatu. Webi mutu alia kabatu abanga kabali ya. Mais bon, on va non, attention. Na koto na ba dimension. Na memo na ba dimension. Ndoki badia tepe na bango. Bible zolo bana biso lobi bakolia na misune na bango na bango. C'est la parole de Dieu. Nzoto o badia kango. Mais esprit badia kango te. Esprit ezape na corps nango elata. Il faut comprendre l'eau. Et l'enseignement, on a pour mémelo sur dimension, il y a âme et esprit. Puisque ça, il a commis balai différent. Alors, nous avons papa Yves, on a 3 corps, on a nous autres hommes, on a nous autres monsieur esprit, présent spirituel, on a nous autres monsieur présent âme. On a mis ça. Vous comprenez? Tant au côté, on a une dimension, une mission, on vend du sango pénal. Vous comprenez quelque chose ici. Vous comprenez? Alors, quand on doit obanga ke yebali aye, ezala mwana na ye, tango azwi arme wana, otika mwa ne tombeta. Po ya la sauver. Okay. Yango moni na kati na mokili oyo mutu andima po kufa pona mutu ata par Yesu Kristo. Yona ebisa ko yenda za moninga ya bolingo. Yango moni siko ba mort sibito moni eteleni eza mukie. Ekoya ebele lisusu ya matata koleka même na février. Même na mars nde siko suka. Po bandoki o bazo continuer ko bunda ba raté na janvier. Ba opesa bango février. Ba raté février mois ya suka ezala 9e et 3e mois. Siko 3e mois wane kozala peno pesi mbombo boyi. Yango bana na nzambo ba ona ndabiso. Ezaka na biloko misato. O ba otika la kokoka yote. Ya liboso tambola na kobanga nzambo. Au quoi sami na 11h juste 11h une seconde se repentir pour le que kaboli motuna nzambe zaka kaliso et le que zongi si bolingo motuna nzambe zaka nini repentance. OK. Au quoi telema kotika la koko ya te lo banzambe limbisanga limbisa pe mutako isinga pesanga makasi nazonge suna nzela koko ya te. Senga yobi ke toi na grand frère moko yobi kombo na yo Saint-Esprit. OK. Ye penaza ya malam Saint-Esprit kasi wana Yesu Kristo ya baleki ya moko alinga baleki bani kwa mati ya moko sukena baleki mona faiblesse no bisi pena nzambe tinda molimo mo santo asunga ngana faiblesse ezo ko isanga o ezo kabolanga na yo et puis apesanga makasi. OK. Uzomona donc ta oyo exactement fu ba baba da kosela nzambe ke basela satana webi tangu ba okenda kana baba papa ibi tangu okenda na baba komela so kenda to kenda nzambe ndo yeba ngaka para liboso pe na lubango tangu okenda na baba alors tangu okende komela okende pe s'offrande de badiable. Mais oui.
na se na mokili oyo toa banzambe mibale toa na Yesu Kristo oyo aza kati ya biso na nzela molimo mosantu azali vrai nzambe na satana nzambe alokuta misala nyonso ya molili bar botel banini place bato bakesala masumu bokesela diable ya service pasteur ebele bala sérieux mais bakotaka papa yo ozanga lola mpona pasteur ti lelo Yesu azoloba elanga na nge eza monene me basali na nga baza moke eske vexe wana eselongwe ti lelo Yesu azoloba elanga na nge eza monene me basali na nga baza moke Galate elobi na biso nini babandaki na molimo basuki na nzoto ebele babandaki na molimo baosala pe na nzambe boye me lelo basuka na nzoto toyoka bao bakomo ndongwana entre na bemission totala bango parce que ndenge ndeka oyebaki liwa oyo ezali ndoki ya ngambo oyo eza ya ngambo oyo eza ya nzambe te ndoki soki ndoki alie na famille baoyeba ndenge po esi biso matanga wana 5 personnes presque ou 4 bakufi na même avenue so ndeka oyeba ndenge nini liwa oyo ezali ya nzambe te parce que bamongo komo bangisa bato papa Yves nzambe azwaka moto na liwa moko oyo ekozala shuka te loba tokoma na ntango ya lèvement ndenge Matthieu 24 elobi mibali balali mibale mwasi na mobali balali mobali ake mwasi atikali bato bakoti na église bandimi bake paster atikali bilamba pambe kui maintenant tokomi na étape wana te mais liwa shoka te ndenge nini natanga bakufi na bapoison misu bakufi bamort brusque Papa Yves, yo yebi ba journaliste pa combien ba tindelenga to sana bango be mission ba tsepi ba micro poison. Oyebi yango te. To bete na yo te. Be église combien ba bengi sabiso ba yebi ke to ya na ba micro ba pieja biso na ba kids. Po ali to sambela ki nzambe to bi nzambe to ba ndo sala ka ba campagne en plein air. Pour na ko inviter yo moto protéger biso pour na ko inviter l'église to tambola ka partout to tsaka ba plein air. Vous comprenez combien de poisons? Yesu alobi na Marc chapitre 16 verset 16. Alobi boko simba banyoka na maboko ko answa binote. Boko lia ba poison boko kufate. So pona Yesu Kristo te metoza ndenge toza te mais si to kufakala. Poison je le connais. Pona parole de Dieu to banga poison te. Vous comprenez? Moto akufa na poison c'est katika ki Yesu katina bomona. So tiki Yesu te Yesu tikote. Pema oza na ngweza Yesu Kristo. Papa place na bandi oyo kutanga to vendo to solo. Place ba betanga masasi yango wana te. Nani atindaka na pesi ba mbote belé mama Bibi Ishingo, grande sœur ya Thérèse Mbangani. Eskambo zali na Belgique ba mbote belé. Nani atindaka Bibi Ishingo abenganga. Pona tele ma place wana masasi est remplacer place na bandi. Nani atindaka benganga poto sango. Ezalaki nzambe po kokota na ngana kokota ekotelema beveneme lekani esoko so nazalaki wana mena kufa liwe ezali papa Yves liwe ezali ekotikala koleka te toana nzela kokima liwa te me kokufa kati na masumu te eloko ya motoya pe mutu oyo akufi liwa bandoki eloko ya liboso komona maya misu mutu wana azotoka mutu atokaka nde tosala émission boye ozomona na otoka wana papier wana te nga na prépare papier te omona na otoka pourquoi na otoka c'est parce que à partir ya makila po makila eza kati na nga yango nde na osala nini nazotoka po makila eshofaka ta mutu oyo bamakila eshofe mutu otoka mais soki makila kati na mutu eza lisusu te mutu soki akati motema na une seconde eloko ya liboso elimwaka ya makila des esprits ya mutu ozomona makila des esprits ya mutu donc so mutu akufi motema kasi po makila efo esani elimwa mutu azote efo ekoma malili mbala moko. Mais mutu akufi pendant 30 minutes, 1 heure de temps mona mutu azotoka. Mutu ana akufi te.
eza bachanze ye ma misu ma bachanze ye misu tomona makilebi manazolo na matoi bachanze ye mutu wana kufite mais bachanze ye te o bomona les enveloppes pamba na yebiso te ke toleki deva grand maître wana aobenga bakombo abengi kombo mondi ya papa baninga na bimi na kitalatala atindi moninga bete kibota ntango akobeta kuna mutu ye na kitatala bimisi ye na temple o wana tika aza atikali enveloppe pamba ye mombaye na temple asala incantation abanusi ye soso po baboma ye apesi moninga mbeli kata papa abino kingo akati soso akingo place ya basene akufi o bamemaki wana enveloppe ya pamba papa Yves nata oyo omwa bato bazokufa wana boye bakozwa moto mosu bazio pena be papa Yves bakotio na kati ya nzete mutu bakotio na nzete donc ndenge omona nzete amanga ana to avocat bazio bakotisio na kati me yo kote ozotambola bamvute kolo lupangu wana ateka nzete wana atekela ngo bato ya boulangerie to bamvute ya benga bato bakata nzete wana webe na bengi bato baokati kaka babandi okata ka nzete panzi mukongo lokolo motema to baokwesa ka nzete yo mpe niokwei mwe moto akomi koenseigner makila na zolo na mo. Mais pourquoi Kindoki puisque il y a biso ba noir eza bongo kendele Kindoki uti wapi artificiel bazo envoyer le biso doit nyonso wana ya musala ténèbre mondela sala kinini tala eloko esi na lobela yango to boso na lobela yango comme ba bien ebele oni na bisayo bondoki na biso mondela mema bondoki otwa nango eza mondele mutana mondele mutana mondele so akanyo akobikisa yo mondele so akanyo akobikisa yo webi mindele babomi bati combien d'Afrique yo mbemi ti lelo ba oyo bazotinda bato mabe na ba est mboka na biso baile na biso baotinda baile na biso ba Rwandais baboma biso pona oyiba biloko na biso za bana eza mindele te congolais aza na esprit ya bomande kone congolais te mindele nde baye na bondoki tokosala émission wana na yo na kolakso ndenge bakoko bazalaki azwi lititi atie na lolemo asali écartation malgré tout que jaka satanique asali incartation bien na kota na zamba bona oboma ngulu ati abaluki ngulu akoti na kati ya bangulu anabomi atakati ngulu abimina biloko wana nde mondele azwi ala memeli okindoki na ye mondele moto ekopesa motu mundu kindoki po motu mundu akoma na motema mabe po akoma na kolinana siko sacrifice ya ndenge manger na ndenge ni kindoki sacrifice na ndenge bongo baguerre tozomona bamakila bato ezotangesi ya basacrifice abana selon siza basacrifice siko na ndenge famille olobi na ndenge famille parce que ndeko moko c'est kasi yango nazo ebisa et mutaka magicien ala sorcier penate mais ala magicien occultiste occultiste basacrifiaka bato po bake kosalela bango na kati ya bamonda te puisque ye moko akobima te asala mosala moko supposons bapaster occultiste asacrifie bato na église na ye bato wana iboke kokunda bango na butu baye balamusi bato ntango bakolamusa bango baye batelemisi bato wana liboso église bato wana nde bakomisi kokosala évangélisation bato baoleka bato baobenda bango baganière dan baokota soki bakomi kolemba mikolo na bango batielaki bango na mokili ekomi kokoka il faut baremplacer bamisusu donc bakesi na sacrifice il faut asala lisusu mais kozala occultiste ezaka mpe sacrifice et puis epa diable moto apesaka mingi diable epasaela te mingi yo pesaka bacombien
L'idée est un nombre de plus ça. Nasadona de l'eau par Jésus-Christ. Nasali ma béni. Pour mon son à cause de la témoignage de beaucoup de France. Mais na ebi que ici na confessa devant Nzambe. Alimbi sama somo. C'est-à-dire puisque mukanda na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 Bible dit moto ayambi Yesu Kristo akomi moto asika makambo nyonso kalisi. So ça bien passé. Mais nalobaka moto ayebi ndenge bapangaka ye nde ndenge bafungolaka. Moto ayebi ndenge babebisaka ye nde ndenge babebisaka. Soki diable utilisaki nga mpona kobebisa bavia bato. Mais Yesu Kristo azali Nzambe azotilize nga mpona kobebisa bavia bato. Pe mpona kofungola bavia bato etangama. Onga nayebi. Oyeli nga ka ya moto boye nayebi ka oyo ya maladi boye moto bakangi place te. Po to libérer esenga boye. Il faut tout ça la prière, il faut tout ça le loco, tout ça le moins que vous tapez libérer puisque nga naza plus que prophétie. Ok. Mais je veux savoir si le roman pour le bébé. Les romans quand ils s'habituent, on va lui permettre. Il y a sorcier, on va lui permettre un magicien, permettre un fétiste. Vie n'est pas en danger. Surtout, vie n'est pas en danger. Surtout, au niveau voisin, moi-même, avenir, quartier, on a pembe, on a donc il m'a ramené la pembe, on a quand même pas, on a même pas accès. Donc il y a même dans la quartier à Mouké, nous sommes allés à Motorando. Voilà. Mais si que ma vie visa danger, na batu nous sommes à pembe tout autour, il y a bandeko bazana magie, tout le bandeko bazana c'est vrai ça. Et dans ma vêtement, ma remet ça, mais moi, on a beaucoup de gens qui ont battu. Mais oui, c'est vrai ça. On a eu du solo, il y a camarade Nanga Mamadou, il y a Mosoukou dans la Côte d'Ivoire. Il y a Mosoukou, il y a des alliés capitales. La Côte d'Ivoire. On a eu ça. Il y a Abidjan. Abidjan, c'est la ville. Abidjan, c'est la ville. C'est la ville, quoi, le Bumbashi. Mais capitale na bango tu dois Kinshasa bango za ya Mosoukou. Tala au monde Abidjan za ville capitale c'est ya Mosoukou. Ozomona. Et sika o ya vandaki ba voisin na sima bakimaki lupango ti pasteur wana ya aya kozwa atango place ensemble la kwe bana lupango. C'est parce que place ya zali chaque bout réunion et ça la makapane bando kitang bazo kita aéroport na bango na lupanga ba voisin il faut boka makele la makolo bato etambola na baton il faut bando yoka bato bazolo bana butu wana na lupango na bango do azwa pena lupango wana atango aéroport na butu. Donc, ici, oyo un magicien, un sataniste, un charlatan, un sorcier, même un sorcier, aza pembeni na yo, soko za 100 vies de prière, za passe. Soko na vie de prière, oko fungola bitumba na ye. Mais yo kobanga bitumba te ida kokoya kwa kima. Kwa sika vraiment na nzamba zali, et sika na mudnyoso mohili ya kima. Te besou baka kokita. Net ngade ba pesa kinga 12000 démons na ndota mbona na bango. Esika na zalaki na vanda ki besprit wana bazali. Chaque butu to bo banda musala na bango banda kutwa ba voisin baza abozwa kimia te. C'est que inconvénient ou déjà le pan aux aéroports, le pan aux terrain d'attente, ils ont belé. Inconvénient nango ekoza tolobi dans la quartier wana mobimba. Inconvénient nango so muta misala mabaza. Inconvénient nango liboso ekozala mibali bozwa misala te. Basi bozwa mabala te. Bo banda kobota kaka wana ba o bako etwala libali kofungwama. Mabote koyate. Batu bo banda kobela ka pamba epidémie na quartier wana ezala kaka pamba. Puisque chaque réunion ndoki akitaka na nzungu moni mutu moko azokombola balabala azokombola ta kitine na nzungu abandi kosaka mission bapesi asala mokolo wana quartier
quartier na nga lelo kulu ne fwe bundama mingi bato efo bazoka makila efo etanga ifo tomela makila quartier oyo ekozala na kimia te basi efo kindumba mibale efo muyibi basemence na wana bomona kombo me azosaka na nzongo osaka okombola te ere akitaka yango wana papa moto osalaka tobimaka tolamukaka 4 yango bandokombola ere okita osala bebenema yango wana ozomona donc quartier wana ekomaka rekile quartier wana ekomaka frene makambo nyonso batakote kuna ezaza komexa akenda koteka kotlasa oke koteka lokola obima na bututu wana ozala toujours bloqué ozala toujours freiné à cause ya misala wana mina tokei mo mosika pai wapi oyebisaka biso l'autre fois ke lelo ezali na bandeko oyo balanda mpe bino na bakatch bazala na bino bande kosoutenir bino bien que olobi bango ebelebele bandeko ebele babosana na bango mpe misu mpe bayebi misu mpe babosani te totomona un an ya ebingo moto na ngenge awa toyambaki mwana na ye parce que bato ebele balobi akozala pisi mosai na nzambe akobongo na motema ndenge papa atengamaki me mwana donc aza na kati akolanda nzambe wana poke lobi asalela lokola yo mpo olanda nzambe wana mais un an ya mort ya edingo tomoni kati ezoli pendant 3 jours le 16 le 17 le 18 bandeko babundaki basepesi tendenga atika okende bana yamaki na plateau na ngai alors na oyo esalemi na kati wana oyeseki biso l'autre fois ke ndeko moko ya mobali ya policier bamonaki babelelaki edingo babimangi na présence na ye na la police apres oyo mpo komandango wana balongola ye batinda mosusu bango na bango bayibaki moko na bango ayibaki telefone babengi kachere moko aye wana asali cérémonie bakomoka makolo ekomokota na kati ya biro vo edingo ekimi etandi moto ayibaki mpe peseli avec batonde na la police oka oui oyo kaka miyesi biso abi papa akufa te papa eza ye moko nde me yo yebisaki biso edingwe akufa akufa mpe te na sens ke ake kosala mosala na ye na mondo achangeamont mwana esi biso ke edingwe akufa te eza ye nde na bemission oyo elekaka tosala na yo kala ntango bato bazowelela nani akozwa nzungu nani akozwa bo oyo alobi nga nakozwa nga nasekaka nayebisaki olobi edingwe avakufa asalaki nini edingwe avakufa akotisa mwana na makolo na ye ye pakota na se ya makolo ya mwana na ye alia suki ya mwana alia suki elakisi ke bien avant ntango aza na vie amikotisaki epa mwana pa mikotisaki epa na ye po ayebaki ke akomi deja prêt mpo akende koservir monde ya molili omoni bato ebele papa hiver baolia baomela baosepela ntina osu balobaka ke tokufa toyeba place tokendaka te omoni ntango oza na mokili meme okota na monde ya molili te ntango osambelaka nzambe olekisa 20 minutes te so oyebaka liwo ezali saint esprit bakotali soki aliwo ezali ozala toujours préparé okufa na masumu te mpo ozanga bokonzi ya nzambe te moto atambola na vie ya sainteté liboso na nzambe ana vie de prière asalelaka nzambe amiyebaka deya ndenge naza boye liwa na nga baangelo ya nzambe bakozwanga na okende na lie direko esika abraham ali na nyali motu mpe na kati ya bakisi bondoki soloka lokola yebi baninga na bango bandoki to bakufa na mokili oyo bakenda kokutana bango place bakutana yango nayebisaka yo ndoki ata akufi pendant 400 ans mais chaque butu ayaka na réunion ya bandoki bakutana nayebisaka yango sikoyo bazalaka wapi
mpo baya kokutana. Participation un peu déjà le cas là. Ya Ndenge wana ba réunion ba ki na ba kufa famille ya quartier. papa. Ngano nazalaki représentant ya monde satellitaire Afrique mobile. Monde satellitaire le monde ya renseignement bandoki nyonso Afrique. Na mona te. Même na monde ya pandemium afin chéri ya Lucifer. Bato bakufa twanda kozala na bango te. Bashaka bakufa tobandeke twana monde tobandeke kozala na bango te. Tobandeke kozala na bango. Mais pourquoi pas Zali? Azali, bino koke kunde na butu baye, bazongisika ke esprit de balamusi yake, yake ko servir na monde wana. Papa, li fait le Zali, lo le Zali. O nzamba sa, maintenant le fungwamite. Eko fungwama mukolo Yesu akoya tanga na Matthieu 24. Okomona ngo, eko fungwama tangu Yesu akoya na mapata na nuage. Batu nyonso bakufa bakolamuka. Mukuwa na muku ekolata musuni nango. Musisa na musisa ekolata nzoto nango. Monyonso akotelema mpona kokabola matiti na mo. Na kati ya prison satanique na tika bato asongi-songi. Bazotonga sa reto. Na kuta bato oyo ekobo. Donc, azwaki kasa 66 mokolo asalaki ekobo malgré kosala masumu nyonso na nsima nango mais oyo azwelaki yango kashe liboso numero ya prison na kuta bango na monde asala bosala ekobo sa report bameli masanga baomela sa report basi mosusu bana machombe bamateli bango na bakingo po balongola bazemi bazwelaki yango bakasa 66 bakufi me na kuta bango na prison wana baza vi baza besclave. Est-ce que vous comprenez? Donc, Edingwe a salaki cérémonie na moani en vie. Avant que tout le monde a lobanga na yebiso yango. Vous avez nga na yebiso yango. Donc, les policiers sont dans la région. Kolobi? Mais nga moko to na misala na bande ko invoquer bancêtre bazobima. Obona kenda ko kutana na koko oya kabakinga. Na kutana kana endemo. Koko wana même maman na biso yebiete. Même maman bota maman na biso yebaki ete azako kwa koza ba 4e génération ba maman ya ba maman na biso na kabakinga akabakinga de OK ponga na zo pouvoir na ye donc ba parents ba na vie ya prière akabinga na nzela ba camarade kachi to kendaki kaka na kachi poto kutana bondoki ya famille to kutani na Lucifer ka poto zo bondoki ya famille pour moi qui te joue directement ça va quitter na parcours wande to les familles osomona donc biso to bunda bakati nga no bunda na Edingwe des fois ni komba mona gania ye mwana na ye wana mwana na ye na komita cherte aoya pe kutana kati kanda wana nde na nyonga papa na ye nde salakaki ye fwata pe papa mbamba koma na biloko poisonga de vengeance pa nanga menga Yesu si abenganga vengeance ozonga nde posoko lukingo kuta na Yesu pona oki alobi aboma soki pasteur moko wana na accident bo babeta na kagazwa wi ko pasteur wana tikaka nzambe zaka na nzambe te ta makambo yo prophète wana moninga pasteur wana aka koloba pona pasteur wana lokola tobandaki miswana lokola Fox contre Fox ya za likolo par rapport à biloko ya pasteur yawaki na facilité pour frapper lelo bato baleki basali d'émission mais ye moko abini alobeli yango vérité ndenge elekaki ozomapande mais les problèmes eza des fois bongo na motema ndimela Yesu po nyonso wana ya pamba. Est-ce que vous allez peu vrai il est pour le ballon de biloko pas olobi avolo bane pe kaka pas se pesa batu mais biso to compter na makambo wana na vaye aleka loba makambo wana eza na baoyo balekaki bobike ndeko wana azalaki na babiloko tosala bemiso poza mpe baka wana bato mosusu balobi na baningane mosusu baleka wana baloba ozokomprendre ntango yo oza deya na bakisi
Papa Yves, nga tangu bapesi nga double wana bande kolinga komona ndoki pembeni te aoboma même bandoki akotinda nga lobi bimana réunion bandoki ebisa bango bame kosala biso réunion te avant basala réunion baya kosenga nzele pana na mo so batie teti baete na buto abimi abomi chef na bango bandoki omona papa moko alala kito mama moko alala kitongo tani ala mukata kufa babomi ya partia réunion wana ekufi soki bakangi mutu moko na kisi to mobali moto mwasi moko mwasi na eto mobali ne pa ye koluka kokanga ye na kisi to moni nganga moko esi akangaki na patente na moko na monde moko aotinda nga bimela nganga na bimeli nganga na nini nayebi se plainte bakoti sapa na yo baye kokotisa pe pa na biso yo fungola toboyi tosala no guerre yo fungola biso ne to récupérer ton lokola monde a ténèbres eza monde a teki so nganga wana boyi doublure wana kozeleka ntango akoti na temple abimeli abomi donc tobande koboma mpe bangango kanganga akufi na kati ya temple nganga akufi na kati ya wisa kende kosala akufi doublure wana abe koboma me nganga wana azali moto ya ténèbre abomi ye ndenge nini bango na bango donc pondoki azwa yo to magicien zwa yo yo pasteur okezwa bakiso pia ba prophétie okezwa bakiso comme grand po baze belé o bakoti na sonoka bakoki ko supporter te balingi ba mata bazwa ba succès epesa na mawa papa Yves biso toti na ténèbre to simbi bakisi ya makasi to sali pe ba succès ya makasi to ye na Yesu Kristo to memeli batu kaka Yesu kombo mosusu te kaka Yesu aza na prophétie te ndima kaka se repentir asali kati na yo aza nzamba temps présent ozomona mais eza lebele lelo batiki Yesu bake koluka kokota na molili po bakoma na bambongo ebele po basala ba succès po l'église na bango etonda mais témoignage oyo mwana pe asali alobi papa na baba tikala jamais kosala témoignage ya koyamba nzambe oyo atubela masumu ne prene écran boye na tiki boye na sali boye atikala kosala yango te est-ce que moi na télévision moko papa kotémoigne mais mosusu babi ke banzela oyo atambolaki ezalaki nango lokola kaka tour akebetani ka tour mais ayambaki mpena nzambe wana te nayebi te yo ntango osalaka témoignage boye asoi milobaka nini. Ok, merci. Yo. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoué et les délaissé obtient les miséricordes. Moto oya bomba kamabe na ye. Vi na ye tikalaka kobika te. Mais mutu oya bimisaka ngo na puasa. Pe atikaka yango. Yenda zwaka mawa na nzambe. Papa Yves. Soma wana nzambe kiti likolo na yo atat batindi basoda 10,000 awa bapeto masasi bakoka kobomo ata bandoki nyonso basangani mpona oluka motuno bakokote olandi biso tozobimisa bamisala molili na poisa po ani diable akoka biso te po tobimisi yango pe totiki yango poso tobimisaki totiki yango te mesi tokufa soki tobimisaka yango totika yango te mesi tokufa mpona monde a ténèbre secret mukolo moko to kotikala kosala nini kobimisa yango mukolo kobimisa yango kosala nini eloko liboso mais lelo naotambola partout nazo kisa satana soni nazo bimisa misala na ye ozwanga te c'est parce que barrière à makila na Yesu Kristo po vinanga ezali na Jean chapitre 1 verset 12
nazwi identité ya sika na makila na Yesu yango nde pesinga identité yango nde sombinga ekomisinga mwana nzambe avozwange fozwa Yesu. Amen. Ça c'est bien. Alors mais c'est quoi mutu oyo abimisa secret molili te yo lekana te vo bake papa za na lola akomona nzambe secret masumu na sala bimisa on ça bien. Mais na lobi lola na lefungwami te lifelo na lefungwami te ekoyeba na mokolo Yesu akoya kufungola lola na lifelo nde mutu oyebaki nazalaki place abia to place mabe toto ngai tangu nakomi konyokwama na oyeba memanga na toilette tolobe nango na mission nakoma ekolela nini disi faire okomo nyokola nga boye mpona nini nyonso nasalela basacrifice nyonso loba nasala zwa nga nakende koservir na nga na pose na nga place na servir kenda nyokwama na pose na posa bazwa nga ata kozwa nakende eske nabangaki liwa mpo nayebe kuna so nakenda koservir eske nayebe ekeli felo yali nayebaki yango te mais lelo ndenge Yesu akoti kati na nga nayebi lifelo ezali nolinga nakufa na masumu te. Comme lelo concurrence ekoti na bino basali na nzambe eza na basali na nzambe mosusu bakomokenda plus na émission débat non verset biblique elobi belakisi boye nga kuna lecture na bandimi nga kuna lecture na boye tokotala basali na nzambe moko plus na poto mosusu mpe akoyi makila na nzambe ezalaka te mosusu akoyi makila na nzambe makila na Yesu plutôt papa Kimbangala na France papa Kimbangala topesi bambote ebele na France papa Kimbangala na France abengaki ngai bisenga makambo oyo ntango ozomona maboyi basali na nzambe débat dans une émission apekisi babelela makila na Yesu Christ. Bon, omoni na ko répondre clair. Voilà. Yesu alobi oya koyoka nga soni nga pe na oyoki soni. Eza docteur moko soki na prophète moko bake na débat docteur atelemeli bato babela makila na Yesu. Atelemeli bato babelelaka ba moto na nzambe. Papa yokana ebiso papa Yves avant kota na ba verset biblique mokolo moko toza na réunion na se ya mai na Lucifer tangu tokoti na réunion wana batu moko baosambela na butu yango na ebisaka ba Kristo libondeli ya butu eleki libondeli ya moyi balobi moto na nzambe ekita bisika nyonso o ba réunion molili esalama papa Yves moto na nzambe landa biso tika stondo sala ne topanzana na Lucifer na biso na ba representant ba monde de ténèbres na ba conseiller Lucifer mwana na mwana bendana soki ezali na biloko oyo diable abangaka po nzambe na biso azali mwana na mpate asopa makila na ye pona bolimbisa masomo na biso pe pona kopesa biso identité tozwa bomo itoko mabana nzambe ye wana Yesu Kristo azana makila diable abangaka makila na Yesu Kristo koleka biloko nyonso tangu Yesu asopi makila na ye na Colossiens chapitre 2 verset 13 à 15 kosopa na makila Yesu Kristo sopanaki esalaki bevenema misato evenema liboso ekende ko effacer ba signature nyonso diable o asigna pona biso. Okay. On libota no mutu moko asigna pena signature mutu akobunga zate soko ndimeli Yesu Kristo makila wane ko remplir ekende ko effacer signature. Deuxième chose, makila na Yesu Kristo ekendaki ko détruire ba document nyonso dans la liboto mena ba buku moko ba koko batika ya bondoki chaque butu baka ko réclamer ngo basangana na bandoki bana moyi bana ba buku ba fundo son dimeli Yesu makila na Yesu Kristo fait kita et pasola ba buku wana. Troisième chose, makila na Yesu Kristo esopanaki et délogeaki misala nyonso molili do atana libota na yo soki ndoki azali soki ondimeli Yesu Kristo buma bolongo na obi na sengi makila na Yesu Kristo uta na lona
esopana na libota na nga edéloger misayo sa molili même mutu alia ndoki il faut kindoki wana elongwa ozolanda même nzungu moko bakunda il faut makile elongola yango même prison moko basala il faut makile esalisa yango ezosala nini ebuka yango donc soki omoni mosali ya nzambe azopekisa bato basenga makila na Yesu Kristo quelque part aza sataniste to azocultiste eloko moko ekombami kati na ye alors diable fois tinda bato ya bongo na bemission baleka mpona kodétruire bana nzambe puisque makila na Yesu Kristo ezali parmi biloko oyo monde ya molili ebangaka po ebebisaka misala molili wana mpona makila nalandi su balobeli mpona moto ndenge bato basenga moto mais cet esprit eza moto tanga na acte des apôtres akitaki na Pentecôte baflamme de feu epelaki na mitu na bana na nzambe tango osenga molimo mosanto ekitala moto ya molimo mosanto eko remplir yo mpe libota na yo mutu nyonso amelaki vi na yo akoyoka moto akosanza yo mutu nyonso akanga ya yo akoyoka moto akotika yango mais pasteur wana lokola azali membre ya monde ya molili lokola na famille nakanga bato lokola na église nakanga bato il faut atinda bandimi l'église na ye basala nini bapekisa kosenga moto po moto wana ezotumba ezoderange ye voilà moto ezoderange mais tokomi na mwa suka moke ya émission na biso lelo mais concurrence yango ekei tie epai ya bamédicien tomoni koto oyo fali koto oyo maître Gims nani nde numéro 1 toloba magie mpe koma basystème ebele bakoma kowelela babiloko yango musique mpe koma na façon ebele bakoma kowelela pouvoir yango bondoke koma na makambo ebele bakoma kowelela kindoki yango Matthieu chapitre 24 verset 6 à 7 Vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. 7. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura un divers liés de famines et de tremblements de terre. Amen. Yesu alobi tangu makambo yango ekokoka okomona mboka na mboka ekosala nini ekoyinana ekobomana mabota na mabota ekosala nini ekokabwana boyebaka ntango yango ekomokoka mais eza nanu fin du monde te basine nyonso omona ndenge Yesu alobi su na Matthieu soki mboka moko ekabwani mboka na eza su makasi te soki Satan akomi kobunda na bato na ye yebaki makasi ya Satan eza nini tout ça ezolakisaka ekoya Yesu Kristo koma pembeni bana na nzambe na koyebisa bao bakota na badistraction wana oyebi ke diable ntango amema bato na bapolémike bato bakoti na kati ya bapolémike ezalaka file ya diable mpona kozwa bato na nzela ya péché okomi koadore baninga bato lokola bino Exode chapitre 20 verset 1 5 nzambe opinir na iniquité wana pendant 4e na 5e génération ozomona bana nzambe oyo ekomi ntango ya otombolaka kombo ya Yesu Kristo oyo nyonso wana eza badistraction baguerre ya monde ya molili ekomi kobima na poisa boyebake koya na Yesu Kristo nde ekomi pembeni tobongola motema tokima masumu lolo ezali etikala koleka te lifelo mpe ezali etikala koleka te yo oyo lobaka so okufi lelo oyeba place okendaka te me nga natelemi mpona koyebisa yo oyo eza verite na oyebisa yo so bokoyoka ngo nzambe otuna mokolo wana
oyo yozo sala soki eza malamu na miso na nzambe nga na yebi soki oza candidat lola soki peza ya mabe na miso na nzambe nga na yebi so clair bongwana oza candidat life. Voilà, mais la substitution, selon ta connaissance, n'engue yozalaki na komona na activité na bona ba conseil na moto zo mona que ba voix ezobima moko un peu compliqué, zo mona na ba conseil, ba dessin, ba blog ezobima, ba vidéo moko za kobangisa penza. Mais komona ndenge zo mona, on que musique eza kisi makasi koleka kati obino kosala non bakati ande bape bamizisala kisi nga na simba balubuma bamizisi ebele na otanga kombo te babwaka biso mpe na banzembo bango mpe esala basuccès yolandaka banzembo bakombo na biso na bakati tosimba baorchestre ebele bamizisi ebele yokana yebisa yo kati ebundama na 20 mai Zaïko ezobeta na une lettre mais basala plaka ya na musicien moko yebi nzembo moko alobi émotion esalanga ntango namona ekeko elobaka alobi edingo moto ezalaka camarade oyo oyebi swa Côte d'Ivoire na edingo azalaka na problème moko abengi dingwe mamado aka kotala dingwe na nzembo wana bwaka dingwe bwaka pe mamado bake komona ye alobi problème bafongoli coffre ezaki na bikeko ekeko komona makasi place bainitiaka musicien po koma na niveau ya makasi lelo mpe parmi bamusicien moto atikalaka Nanda nzembo naosa publicité no publicité za Yesu Kristo mais na question oyo olobi nazo expliquer atangi soka mwa partout natangi kombo te publicité za Yesu ayemba obi émotion esalanga tango na yokaki ekeko ezoloba alabwaki edingwe moto monene mama okay wana mama ni azano vivante wana Maman n'a pas vu. Sérieux, Anna. Maman n'a pas vu. Parce que il y a une personne qui modèle peu à ceux qui ont après c'est le pouvoir quand tu sais ceux qui ont le pouvoir on a côté oui quel côté pouvoir ils allaient déjà pas été non moni mutu batu mususu azali occupé pour la scène ozolanda mais batu wana omoni donc soko na ndi nzembo wana pour comprendre est-ce que pouvoir que na ki maman da fait ça qui papa nazalaki nganga mama ne nganga okata loba na émission moko alobi nake na mboka na biso nakomi na cimetière namoni koko na biso moko olanda ngoki omoni mutu nyonso o pouvoir eutaka na succès ya bokoko ne moko bokoko ne moko etambwisi ye ezala pouvoir moko ezalaka na avantage koleka bato bakenda koluka biso tokutaka bato ebele me topataki bato ebele c'est parce que mondoki ya famille ekabaka biso ozomona me lelo kati na Yesu Kristo towana kimia mpo tokoma kolala pongi oyo tolalaki te ntango molai tozwa repo tokomela suka papa parce que numéro de téléphone la prière pour la découvrir ma musulo pakala et pour numéro ya téléphone ezali numéro de téléphone ezali 081 43 30 475 081 46 14 476 programme à prière ezali mercredi 17h juste à 19h30 vendredi 17h juste à 19h30 dimanche 9h30 à 12h30 tozali na masina Petro Congo terminus avenue Kutunga numéro 7 moto ayebi ndenge bakangaka ye nde yebi ndenge bafungolaka
moto ayebi ndenge babebisaka ye nde yebi ndenge babongisaka. Soki diable utilisaki nga pendant 24 ans mpona kobebisa vie ya bakristo, lelo Yesu Kristo azoutilize nga mpona kobongisa vie ya bakristo mpe kofungola bavie ya bakristo oyo ekangama. Kohésite te owana problème nini wana yango benga. Tosombisa bato jeton te, toyamba mpe na condition te. So bengi mbo ozwenga te, zala patient, yebaki nazosambela to naosola na bato to nazoteya po mosala na ngai yango wana. Par après nayaka korapele, yaka adresse eza wana na baproblème nyonso so topesaka Yesu Kristo oyo aza Nzambe, aza na mai te, aza mpe na mafuta te, aza mpe na bamungu te. Yesu Kristo azobikisa, Yesu Kristo osala bikamwa. Toki komisalela publicité na biso te po publicité za Yesu Kristo. Ebele ya bato bazobika, me tolekisa yango na ba TVT po lokumu eza ya Nzambe. Yaka ta Nzambe ne preuve Yesu Kristo aza Nzambe, tokobondela mpo na yo, yenda tretaka baka difficile, yenda bikisaka, akobikiso na problème na yo. Bana na Nzambe tolansaki problème tozalaki nango ya construction. Tolingi tobanda construction, toza deya na ndambo ya mbongo oyo tobombi na kati ya kese église, mais kotonga église ya Nzambe esengaka budget. Toana posa ya basoutien na bino, bosoutenir mosala Nzambe na église oyo totongela Nzambe. Et puis mosala tozalaki nango tolansaki ya baveuve bofele, ya bato ya maladi na bato baza ya prison. Tozwaki soutien pour nous te pas na bino bana na Nzambe, mais soutien wana ezalaki mokie et soutenaki kaka ba mama veuve na ndambu ya bofele. Toana posa ya kosukisa mosala na nzela te, toana posa okomisa ngo tina suka ya okekotala pe bato na hôpital, ya okekotala pe bato na prison, pe ya okende kokota tina ba ofelina. Po ba ofelon tosungaki ya bofelon bazalaka na bandako o bakufela ba papa batikala na bamama veuve. Oyo eloko nyonso Nzambe atio na maboko mpona kosoutenir mosala oyo. Soutenir Nzambe akotika yo te, ndenge osalela Nzambe, Nzambe pa kosalela yo. Totie Nzambe na preuve, Nzambe oluka mwana na ye moko oyo otongele ndako. Tango yo salelaka Nzambe, Nzambe pa osalela yo. Nzambe alobi na Exode chapitre 23 verset 25 alobi na Moïse, soki bokosalela nga na kolongola maladi nyonso kati na bino. Mosala osalela Nzambe ata na saki ya sima moko, ata na barre de fer moko, ata na pusu ya zelu moko, ata na pusu ya mabanga moko, Nzambe olongola eloko nyonso eza maladi kati na yo. Nayebi te maladi nini obela, maladi ya célibat, maladi ya ménopause, maladi ya financement, maladi ya bamari de nuit pe femme de nuit, maladi nini ozobela, échec, bitumba, na kati ya libota na bomoi na yo, salela Nzambe. Nzambe akosalela yo, akolongola maladi nyonso kati na yo. Nzambe apambola bino bana na Nzambe nyonso bozwami kolanda biso kobande ntina suka. Na pesi mbote na Papa Avelino Thomas. Papa Avelino Thomas bambote bele. Na pesi mbote na Mama Doris. Mama Doris bambote bele na France. Mama Jessica bambote bele esiko zali. Na pesi mbote na Mama Nadine na Mbinza Mimoza bambote bele Nzamba mona yo. Na pesi bambote bele na Papa Pati, Mama Jetou na kati États-Unis, Papa Junior na Mama Chacha bambote bele Nzambe amona bino. Na pesi mbote na bana nyonso ya la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Papa Alain bambote bele esiko zali grand ingénieur Papa Alain ane oyo Nzambe osala makambo minene likolo na yo. Na pesi mbote na bana nyonso ya la bonne nouvelle de Jésus-Christ o bandimelaka Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na biso bambote bele na bosanite. Mama Patricia Mondele na restaurant na kati ya Belgique, bientôt Nzambe osala ngolu toyo pambola restaurant wana. Mama Patricia Mondele na Papa Freddy bambote bele. Na pesi mbote na Mama Nadine na bosanite mon ami Blaise
Ivipan, mon ami Blaise, pasteur Blaise Pongo, Mikolo azobenga te, wana zandeko oyo asunga biso na ba verset biblique, asunga biso na makambo ebele, mon ami Blaise, bambote ebele, tosunga na toujours na ba prière pour na mosala Nzambe, to kote kosalela Nzambe, na pesi mbote na noko nanga Alain Nunga, Alain Nunga, pasteur Alain Nunga, wana za noko nanga na pesi bambote be na pesi pe bambote bele na ba o balingaka biso na ba o balingaka biso te Nzambe apambola bino bambote bele na papa na biso Sudiata yepena tango osala théâtre wana Nzamba tsaye loboko théâtre wana vraiment kende lisusu musika tobosani te Mama Godé na France, Mama Godé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, na peso pe bambote bele, soki Yesu Christ azongi te, tokutane na émission Ekoya. Bye. Mama Gigi na peso bambote bele, Papa Liévin, bambote bele na Papa Liévin États-Unis, Papa na Ezekiel, peso bambote bele. Tobosani te bambote bele na Mama Landry na Kankokolo. Mama Landry bambote bele. Tobosani te na Mama Evodi Mwanda. Mwasi ya Papa Junior. Bambote bele. Tobosani pete bambote bele na bana nyonso la bonne nouvelle. Pasteur Miracle, évangéliste Miracle, mwana batu ya Mama Thérèse Mbangani na Bibi Ishingo. Bambote bele, vendredi combat spirituel, tokutani na kati ya mabondeli vendredi nde mabondeli ezali. Bozanga te adresse eza wana, Nzamba pambola bino. Soki Yesu azongi te, tokutene misikoya.